Matondo mingi mbote na bino ya sur Vam Télévision etando na bino ya Bwanya etando na bino ya Bosomi etando oyo eye na tina kola musa bango na pongi pamba te bayimbo bazwaki penza tango molai bazanga kibongo etando bazanga kibongo TV etala tina Vam Télévision eye na bandako na bino eye liboso na ba poste télévision na bino pona kolakisaka bino makambo ezali antina tango nyonso baraete élève Vam Ozali TV oyo okotala yango n'importe quelle heure elongola bana elongola mikolo bokotala TV bokozala jamais desi ba programme nango za toujours kitoko donc makambo nyonso na kati ya Vam Télévision ezali bongo ya malamu pona tina ete kolamusa makanisi ya bayimbo na mokili mobimba talatina biso ya bino ndeko mokangu na mokolo mwa lelo manaka oyo pesamela biso mata manaka na bino tango nyonso omesana kolanda analyse sportive malgré tozwi mwa tango molai pamba tozalaki penza na baindisponibilité ebele tozalaki penza na mobembo yango esali ete kolanda biso pena mikolo ebele te boye. Si je vous tiens à vous signaler que nous sommes de retour dans vos maisons et rendez-vous et zombi na émission oyo analyse sportive émission oyo kelama na tina ete ko laksabino makambo ezali antina na kati ya sport et pour ko vénérer ba oyo nyonso balekaki ko betela bino histoire passée na kati ya sport ya mboka na biso pona ni te na Afrique mobimba esika nyonso bayindo bazali oyo moyindo nyonso oyo oyebi oyo biso mpe toyebi te basalaki makambo wana mpona kopione mpona bongo kotombola ozali bongo loposo na biso boyindo biso na kati ya manaka oyo analyse sportive et toza wana mpona kovénére bango nyonso e topesi mbote mingi na bino bana nyonso ya Vam Télévision mbote pena bongo ekeina bango mei sonyanzila les promoteurs ya ba ido nyonso eza kati na Vam Télévision nesonyanzila fomokosi tonda na pa na Angola bambote mingi na bino papa esika bozwami e bambote pena banongo ebandeli e bambote pena bango lisusu le cordon général ya Vam mobimba nganga ngunza nkusu yambu bambote mingi na bino topesi pena mbote na bango na biso ya Braza botuni biso mingi wana kuna to monde bongo ndeko kofo le pesa ville bango pe baza molande munene ya émission oyo ba message na bino komela ki biso pona ni ndeko mikolo do mona te zalaki kokoso zalaki mama kasi tozongi mbote mingi na bino ndeko kofo mbote pe na bandeko nyonso bozali tango oyo kolanda biso boswami pona ebele liboso ya ba TV na bino bozolanda biso manaka na bino bandi analyse sportive et alelo la sika alelo esengo kozala lisusu liboso na bino mpona ko sombitinya makanisi oyo batango ko na ndombele botale ko pesa bino lisusu ko analyser biso na bino ensemble to kobeta lisolo penza mingi lelo to kosola mpona sport en généralité na nyonso to kosimba mpena ba point belé ou tout possible parce que makambo eleki mingi na kati ya sport on a biso mikolo depuis tokotaki année 2025 ba événement esalami ebele pe ba événement ezali koya lisusu kolanda na liboso na biso et touteki bongo koleka na événement monene oyo ezalaki bongo ya pasi na kati ya mokili na biso ya sport toyete bongo kopedre papa na biso mapima Edingwe Paul oyo toyebaki bongo na slogan na bango to na surnom to na ngenge ya ute boko tika biso matanga ute bongo koleka et bon mange pene ezalaki ya makasi ya sikisiki tomonaki présence ya bakonzi ebele présence pe ya bakacher ebele et présence pe ya bango mei mutu ya sport et loisir papa na biso son excellence Didier Bidimbu bazalaki wana depuis kobela na bango ti bakufi ti bazalaki penza wana
et tout le monde pense geste malin, tout saluer en gros, papa, son excellence, il est de Bimbu, Koba Bongo, vous continuez toujours dans l'action, ils allaient bongo, il y a malam, pour onenjakate ba oya biso ba o basalaki makamalamu papa edingo malgré vom télévision ezalaki bongo na retard kasi biso le baka vraiment tard que jamais et bon moi j'essaie toujours par la nuit pour l'axabino yango ba élément ya obsèque na yendenge le kaki bokotala yango bokozwa yango pour l'axabino yango et puis to beta ba masolo mususu ezali na kati ya ndembo ya football nous avons un championnat des Arokende, les Arokenze Penza, l'Enye Sénélité, championnat des Arokende, l'équipe Penza, les Arokobet, Malamoute, contenu, il y a Makambo, nous avons un Katia Moka, qui nous allons bongo agresser et pas à rebelle, on va dire ça partie est, il y a Moka Nabiso, pour notre monde de bande de Nabiso, il y a Bukavu. Couple Loma et Lomona Malo Kayembe bango tekningi na bino tozali penza de cœur na bino et l'événement ezali koya le part azo ke de bona ba double confortation pour la ba qualification ya mondial 2026 au bongo calamité tokondongwana na Soudan du Sud tokondongwana sous équipe ya Mauritanie. Donc, match qui nous a dit important pour l'équipe la biso ya le pas biso nous allons derrière bango si mana bango pour na été bapesa biso et loko moko ya malamu résultat malamu o batu nyonso baza kozela congolais tout bazali kozela résultat malamu et pour na nité to mona équipe la biso et se figurer le sous na kati ya coupe du monde de Uta to kena coupe du monde depuis 74 et Timelo qui n'a pas le suscité et pour la mine Temara Oyo équipe na biso penza et qui bongo na mondial et le lot pour analyser si sport ba point belé peut-être que simba yango et je mona sport na biso penza au kende le seniorité surtout côté ya boxe kuna kutu je kende na kokwea parce que tout le monde peut le Ghana défaite munene o grand champion na biso tant on surtout la bango c'était balimbaté bazala toujours en forme et pour na ko tombo la drapeau en mboka malgré ba soutien za penza malamu te kasi tout le monde qui bonne défaite na bango le champion na biso Martel Ankole a été beaucoup pour la match na bango récemment malgré et tu peux batalaki à mon côté à négativité pour anulaki teki match ndongi batu balobi lembongo tiki na bango combat bon moi je pense que ezalaki problème penza ya préparation parce que akomaki 2 jours avant combat ou essayaki azala déjà 2 semaines avant combat pour préparer malam parce que adversaire azalaki adversaire de taille azalaki adversaire de monter et azalaki pena adversaire o ya bundaka déjà et sengelaki azala pena temps molai ya préparation pour affronter adversaire na yo na lolongo sengeli kasi baso penza temps minute ya ko sala yango et batombaki bongo kao na arène et salaki biso participer mawa et kasi donc il y a une régie, toujours dans la régie pour là, on va passer à nous éléments, il y a obsèque, il y a papa et l'indé qui est qui vient qui est là Sabino yango, le lingue de Kanaki, le lingue Salamaki, l'hôtel yango sima éléments, donc toujours là pour continuer, maso na biso ya mokolo malelo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Excellences membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de catch et tous les membres du comité exécutif, Mesdames et Messieurs du mouvement sportif congolais, la famille biologique du champion Edingwe, chers catcheurs, chers sportifs, chers tous à vos titres et qualités respectifs. Je prends la parole aujourd'hui à un moment de douleur, de tristesse et d'une profonde émotion. Car la mort est allée loin jusqu'au Maroc pour frapper l'un des dignes fils de notre pays, je cite,
Edingwe Motonangenge, alors en soins. L'homme à qui je rends hommage en ce jour a marqué l'histoire d'un sport et à travers celui-ci, celle de toute une génération. Edingwe Motonangenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel, c'était aussi une source d'inspiration de milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors que le ministère des Sports et Loisirs et tout le peuple congolais voulaient lui rendre un grand hommage à travers l'organisation d'un grand jubilé dédié à la fin de sa carrière, la mort nous a surpris et nous a contraints à prononcer ce mot à l'occasion de cette circonstance de séparation. Edingwe Motonangenge était le symbole de l'unité du catch congolais. L'organisation du jubilé d'Edingwe Mapima Mbaka, lui, a permis de rassembler toutes les tendances et de taire les querelles intestines dans la fédération du catch congolais. Aujourd'hui, le ministère des Sports et Loisirs est fier d'avoir des interlocuteurs parlant le même langage du catch congolais. Je leur rends ici un hommage méritant. Il y a lieu de relever que le gouvernement avait mis un accent sur l'organisation du jubilé d'Edingwe Mapima Mbaka, lui. Des instructions claires du premier sportif, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été données à l'exécutif à cette fin. Et quand la maladie a frappé, les mêmes instructions ont conduit à sa prise en charge dans les meilleurs établissements du pays jusqu'à son transfert vers le Royaume du Maroc pour des soins appropriés. Notre volonté était de garder avec nous notre grand champion. Malheureusement, la nature en a décidé autrement. Yehedi nous a quittés, mais son œuvre restera dans nos mémoires. La République démocratique du Congo se souviendra toujours de ce grand champion qu'il était. L'occasion pour moi de présenter les condoléances au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement de la République démocratique dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, à sa famille biologique, à tous les catcheurs et sportifs de la République démocratique du Congo, et surtout aux habitants de la commune de Matete qui ont fait de Yehedi une référence et une fierté. Aujourd'hui, sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage restera gravé à jamais. Son nom continuera d'inspirer les futures générations de catcheurs et sportifs congolais. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Edingwe Mapima Mbaka, lui, Motonangenge, tu as été, tu es et tu resteras toujours un champion. Je vous remercie. Excellence, attendez un moment, s'il vous plaît. L'Excellence va également remettre la plaque mémoriale au président de la Fédération congolaise de catch. Question d'aller la poser à la place des artistes, à la place Victoire. La cérémonie de la remise de la plaque mémoriale au président de la fédération, voilà, qui est fait. Le président de la fédération de boxe vient de recevoir la plaque mémoriale qui sera posée à la place des artistes. Matombo mingi wana bouti bon kolanda élément ya obsèque pour le rendre hommage na compte Vom télévision analyse sportive et bien que tout ça qui koko soya ko sala ensemble na bango sur le terrain kasi nous allons qui toujours en communication na bango et ba image wana bozo ko mona bomoni maloba ya papa ministre ndenge ya pesi ba hommage ya makasi liboso ya grand catcher na biso o apiona kibongo na biso a tombola ki catch et ko banda kwa zali mona ya ni 51 abota ni 51 tiko koma na ni 70 pa ya wapa ko zwa bongo esengo ya ko sala sport et na kati ya sport akota kibongo mingi na kati ya zali bongo catch pona ko bunda malgré ba biloko mosu ezali à côté biso pena to dinaka yango te ba pratique mosusu ba ndeko sana kati kebiso ko tala catch ezali bongo sport ya mboka na biso
oyo atombolaki yango partout akendaki partout asalaki parcours na ye azalaki kotombola toujours catch mpe kotombola drapeau ya mboka et azalaki bongo na projet monene oyo balingi basalela ye papa ministre ya sport alobi yango banga basalela bango mama na jubilé mpe oyo yango ezala jubilé ya monene na vie na bango mobimba mpona kosala fin ya carrière na bango malgré ndenge balobaka l'homme propose de dispose etombeki bakufi manaka wana etya lisusu ntango kosalama te mpo bango basangisa baboxer nyonso mpenza ya Kinshasa baboxer nyonso ya Congo mpona bango buta asengaki ezala na mikili ya poto kasi ministre asengaki yango ezala awa mpona kolakisa monene ya catch malgré fédération nango mpe eza nango ya kokuya tomoni président ya fédération ya catch congolais azalaki wana bapesi bango plaque wana ya kombo na bango bakende bongo kobamba na place des artistes oyo na victoire bino nyonso boyebi esika babambaka baartiste na biso nyonso oyo na musique oyo na sport soki akufi batiaka kombo na bango wana mpona kolakisa na mokembo mbake tozalaki na motu tel oyo asalaki mpe bota yango tala biso ntina vom télévision ekumisaka mingi bato wana epesaka bango bonheur na bango parce que bazokumisa kiboyindo na biso eza basport ya biso na mboka na biso alors motu lokola bango bapapa ebi bazali motu oyo nakoki konéglige te tomoni mpe présence ya mokonzi ya mboka azalaki wana esepelisi mpenza mitema ya balandi mingi ya analyse sportif bomoni bongo wana ezali lokola symbole ya hommage na kati ya analyse sportive na kolakisaka bino élément wana ya papa edi kasi tokende na football tozomona yiki ezali makasi na kati ya équipe na biso ya ASV Club bien que toyebisaka bango ntango nyonso ke bazali équipe oyo ezali équipe de l'indépendance oyo national ntila pa yebisaka bango bambula eleki kasi na kati ya équipe ya ASV Club jusqu'à présent bazali maintenir te jusqu'à présent bazali toujours na kati na badésordre jusqu'à présent na kati ya baéchec sur échec tozocomprendre te nini eza koleka na kati ya équipe ya ASV Club toza kobela na bango tokosala bango émission moko ezala mpenza spéciale ASV Club tokosolola mpena tokobeta bahistoire ebele mpona équipe wana ASV Club na lelo na kati ya championnat oyo toza kobenga bongo iliko cash ya linafoot équipe ya ASV Club baza kopesa barésultat ya malamu te depuis babandaki phase na bango ya retour barésultat malamu mpene ezali te badéfaite ezali na banul alors que équipe ya bango bazali équipe oyo esalaki recrutement ya makasi donc mercato ezalaki mpenza makasi na équipe ya ASV Club yango toyesaka bango ntango nyonso équipe ya ASV Club eza na problème moko na équipe ya Léopard bazalaka na problème bajoueur te bazalaka mpe na problème ya mbongo te mpo na mbongo équipe ya ASV Club baza na bato baza na bambongo ya makasi bien ke babengaka bango boye babengaka bango bana vert bana mbongo baza na équipe ya bato ya mbongo ya makasi mpona bajoueur baza na bajoueur oyo bazali kutu ya makasi kosakana te tozomona présence ya héritier Luvumbu 9 héritier Luvumbu azali bongo fu oyo mole na kati ya terrain tomonaki mpe retour bongo ya merveille kikasa oyo bongo asimbi milieu terrain kasi à part bajoueur oyo bareketaki na mipanzi donc omoni ke équipe ya ASV Club asalaki mpenza préparation ni malamu ya conscientiser équipe na ye ya koconstruire équipe na bango mpona saison oyo tozali koentame kasi résultat ezali ya malonga te toza koyebisa bango ntango nyonso ke bozonga na source botala esika wapi bobandaki départ na bino eza ndenge nini parce que ASV Club bazali thermomètre ya mboka ndenge nesonga nzela basikaka yango ASV Club bazali thermomètre ya mboka Congo donc soki mboka oyo ezali na yiki ekendaka mpe koaferte directement na kati ya ASV Club parce que ASV Club azali équipe de l'indépendance équipe historique
ya mboka na biso et na ba mboka mosusu équipe le ASV Club azali patrimoine numéro 1 na kati ya mboka et kasi bango moko ba dirigeant ya ASV Club basa ko miyeba te ki bazali équipe oyo epesaki éclan équipe oyo epesaki makanisi ya bato elamuka mpona lipanda mpona l'indépendance kasi babebisi programme wana babebisi bamanaka nyonso wana mpona nini mpona kolandela oyo ezali bongo baintérêt personnel ya moko na bango parce que bato ya mbongo na kati ya avec club nde touti koloba bazali ebele tokoyitanga bakombo na bango awa te parce que tokosilisa émission mobimba na bakombo ya bato ya mbongo na kati ya équipe ya ASV Club et puis bakombo na bango tokosilisa yango te donc mpona mbongo atiaka mbongo mpona équipe wana mpona bajoueur bajogo bajoueur bazali ya makasi bajogo kasi équipe ezo koka te kopesa résultat ya malamu na kati ya miso ya bato okomona basupporter baza toujours na kati ya kosinika basupporter mingi ya ASV Club bakima kudina kokende stade kotala match na bango mpona nini so ake stade ayebi kaka ke tokopola na biso ayebi kaka ke tokosala nini alors équipe ya ASV Club ntina moya ya lelo oyo akoki kolekaka te bien que football ezala baresultat ya misato toyebi biso nyonso ezalaka na victoire ezalaka na nini ezalaka na défaite kasi équipe loba ASV Club azali 4e na championnat national na groupe A na groupe B pardon parce que groupe A ezali groupe ya Mazembe bango na L wana ya Munyele bazali Mazembe bazali basanga balende ba Don Bosco balupopo kuna bango pe bazali na groupe na bango kasi na groupe ezali na L koto toujours mona AS Manyema Union toujours mona ba Club Pembe ba Ange Vert toujours mona l'équipe ebele oyo ezali mingi na kati ya Kinshasa bazwi ndambu ya Manyema bazwi ndambu ya Bakongo bazali na kati ya groupe akasi na groupe awana et ASV Club bazali kofigure 4e ya groupe contenu ya ba résultat na eza malonga te phase aller même ASV Club pour aller na phase akomata même à atteindre na niveau ayo comme qui n'est pas makasi aleki yango na difficulté et puis on na kati ya équipe tokokendaka toujours na kati ya baéchec et bato baza te na kati ya équipe oyo bakoki kose référé ata na makambo bayesaka bango epai ya football nation ya nzila parce que biso toyaka na tv mpona koamplifie kaka message na bango soki balobi biso toye toamplifie topesi yango na mwa biteni parce que bango bapesaka yango en grosso modo en gros bapesi na monene biso toya topesa yango na mike totandi yango na polele mpona koexplike na badirigeant ete bozali équipe oyo ekobobolo konéglige équipe parce que bozali équipe de l'indépendance bozali équipe spirituelle équipe oyo ezali thermomètre ya mboka na biso alors badirigeant yango fo bazala conscient fo bazala mayele ya koreconnaître ke équipe nde todirige équipe oyo todirige l'équipe n'importe quelle équipe te alors équipe oyo todirige ngo na kimosuni pe te il faut un moko to se référera pe na spiritualité parce que problème ya ASV Club ezali problème ya spiritualité problème ya molimo otala équipe ya ASV Club azokoka komaintenir victoire te devant équipe ya Ange Vert oui baza bato betaka ballon babetaka ndembo mais na lelo oyo tokozwa exemple ya lelo oyo soki tozwi équipe ya Real de Madrid oui bapolaka totie bango na équipe ya segunda bauti komata sika tokoliki ete Real de Madrid akobeta équipe wana koganye yango parce que d'abord kombo na bango ezana likolo par rapport ya équipe wana bien que bango babetaka mpe par l'équipe ya Ange Vert c'est sa toute première fois akoma na baniveau oyo abeta championnat national Ligue 1 oyo tobonga Ileko Cash
et équipe lokola Ange Vert Amkandi ASV Club a maintenu en échec jusqu'à la fin. ASV Club a eu pour la match contre Ange Vert. Match qui na stade Misumoko Tundimaki a monté na Kazakhstan. Misumoko Tundimaki a monté bien que les supporters nous comme ko sala moi ba kelele pona ko bebisa football ezali eloko moko ya fair play au poli au ndima yango ko poli parce que vous allez en forme au gagner ndima yango gagner parce que vous allez makasi et au sali nil ndima yango au sali nil parce que vous allez qui penza te à la hauteur yango au sali été au sala match nil et ko pesa te nzela une équipe lokola avec la préparation au besoin qui pour na ko pesa biso résultat ko pesa na ba supporter résultat malonga na recrutement nyeso ya moto de la total sana binete équipe ya ASV Club besoin na problème non na équipe ya Léopard ce qui pour na ba jogo mais ASV Club a na ba 5 titres et la Coupe d'Afrique ce qui pour na ba jogo mais ASV Club a na 5 titres ya Coupe d'Afrique parce que ba jogo ba l'équipe équipe ya ASV Club et baza ko yatango nyoso parce que équipe eza ko maintenir te mais toujours on a les sous dans régie total na ba spécial biso élément ya match ASV Club contre Ange Vert donc toujours là on a to kene na makambo o esengeli pona ko chiter émission na biso. Bajansi, Makota Gaziela, Coco Monga de la tête, Senia Hippo qui tente d'imiter l'exercice, c'est une sortie de but. Il ne faut pas agir avec précipitation côté Ange Vert, il faudrait jouer calme et décontracté, frappe d'Abaoumi sans problème. Il a la tête de Bob Matembe, toujours dans ses habitudes, monter aux avant-postes pour permettre à votre club de scorer. Et sur cette action-là, ce n'était pas le cas. Kiki Bongoy, Kiki pour Bombo Moïse. Bombo, il va tirer à ras du sol, c'est repoussé. Talassi Mandoudou, comme un vrai renard de surface, en profite pour mettre la balle au fond des filets. Talassi l'avant-centre qui permet à la F Ange Vert de prendre l'avantage dans cette affiche. 0 pour Vita Club, 1 pour la F Ange Vert. Comme au match aller, c'était toujours Ange Vert le premier à marquer et cette fois-ci, c'est encore cette équipe qui récidive face au Moscovite de Kinshasa sur ce but de Talassi Madoudou. On l'avait dit, Talassi est le seul joueur qui inquiète la défense de Vert Club. Il a suivi cette frappe de Bobo Moïse et la reprise instantanée. Il n'a pas laissé le temps au gardien Farid Ouedraogo de se relever. Après sa parade, Talassi Madoudou qui marque cet après-midi et son équipe mène désormais par 1-0. Oui, Talassi Madoudou, l'avant-centre de la F Ange Vert, buteur contre Rafael Degoma, ça de l'unité, buteur également contre Bukavu-Dawa, c'est marqué contre l'étoile du Kivu. Il était là, bien présent, comme un vrai renard de surface, lorsque les gardiens Farid a repoussé la balle, et puis il vient placer. C'était le seul attaquant depuis le début du match à inquiéter la défense de votre club. Combien de fautes qu'il a bénéficié. Et il est récompensé à juste titre après ce but. Il a bien suivi cette frappe de Mbembe.
cogiter au niveau du staff technique de votre club. Seigneur Diarra. Bayomi pour Makoudou Bella. Makoudou Bella devant Makwaka Gaziela. Makoudou Bella, le centre de Makoudou Bella. La tête de Douara Pataki. Manque de communication entre deux joueurs de Vita Club. Ah, c'était bien tenté par Makoudou Bella. Après, c'est double crochet et le centre derrière. Ça a trouvé presque personne pour marquer, réagir le plus vite que possible. Il n'y aura pas de Makoko cet après-midi côté Vita Club. Le joueur qui est donc souffrant, donc il est malade. Alors, l'air de jeu, ballon dégagé par Calabash aussi. Matondo mingi l'équipe ya régie kuna tumoni bongo tata superlatif les timba tumoni pe bete poko bango pena basala baza ko otamiser ko lamba pena bilei lolenge sengeli to beta pena bango kota moko to zana bango pensa même moral ndenge baloba bakino to sengi ba pesi et boti kolanda élément wana ya match ya Angers to baki to ko lobela yango na etando kona kupesa bandeko ya SV Club et mingi ba dirigeant ya SV Club bozonga na raison bosangana na raison pona boluka bolamu ya équipe na bino boluka bolamu ya équipe ya SV Club ma équipe ezali ebele metolo bolana no SV Club parce que SV Club ezali équipe oyo ezali thermomètre ya mboka na biso ezali équipe de l'indépendance alors soki équipe SV Club apesi éclat et l'équipe nyonso mpe epesa éclat na kati ya football ya mboka na biso et tozosenga na badirigeant tokotanga bakombo na bino awa te parce que boyi bakombo na bino mais tokotanga bakombo na bino awa te et badirigeant nyonso tu ya SV Club basectionnaire baprovinciaux et kobana na coordination kotala nanu côté spirituel ya équipe na bino botala nanu côté spirituel bozonga nanu maloba ya mifemendi ane bobengaka papa mpusu et mingi babengaka ye maître ebele babengaka ye maître babengaka ye père babengaka papa mpusu ayebisa bino nini ayebisa bino nini e bato mosusu oyo bayoka maloba wana bamosusu bolo baza lisusu te oui kobana na président amisi batango fo bango bakenda baprésident Kazadi oyo bauta kozonga moto molimo ebele bayokaki makambo wana mingi baza te e mingi mpe bazali na kati équipe bazali ti lelo bayebi makambo wana alors bolakisa baoyo baye sika bolakisa bango nzela bolakisa bango te toyana esika moko oyo elakisaki biso vérité elakisaki biso esika clé ezali lolenge moko tosengaka mpe na léopard lelo oyo équipe na biso ya léopard oza kopréparer Coupe du Monde 2026 toza kopréparer CAN toza kopréparer CHAN mpona baloko toza kopréparer CAN mpona baevent toza kopréparer bacoupe d'Afrique mpona baléopard dame et nani oyo akoki kose référé na makambo oyo fomukusu ntiango nzela mpana na ngola koko asuka mboka alakisaki bino eza na mboka moko oyo bakoki konéglige makambo nyonso kasi sagesse banégligaka yango te tozwa exemple ya avion azalaka monene na kotambola kasi avion soki ezangi boussole ekotambola te parce que yango elakisaka yango nzela molenge nini mboka avion akokokwea te bolongola boussole na kati na ngai akotambola ndenge nini et de même na kati ya sport na kati ya mboka na biso soki otema minimum ba sport na kati ya sport ya mboka na biso toza na motu oyo ayebi sekele boussole na biso toza na bango
Et maintenant, la service, tant que ce qui est côté, il faut tout ça là, côté, il faut tout ça là, côté, il faut tout ça là, quand si bateau, tant que ce bazar même, il manque. Et il y a un ça là, les lots peut subir, mais on peut subir dans l'équipe de la biso, na kati ya lupa, pour autant que badjogo, on va aller quand l'équipe nationale, badjogo ya badjogo, tout autant que pour tout le trésor, tout autant que baroum, tout le monde. Tout autant que Kinkela, tout autant que Badjogo et Bele Bachalino, tout autant que Balolo. Et Batouana Basali, Batou Balegaki, ceux qui sont là pour la baron, pour la Badjogo, Badjogo, énorme. Et mais, ils sont sur Bakan. Mais écoute, du coup, du même que le bâti, pour nous, tout ça, qu'on a toujours un échec. Bon, on le bâti parce que bon, et tiens, le prix n'est pas le pas, comment on va 20 000. Et comment on va 10 000, comment on va 15 000, on va prix, mais ça, écoute. Il y a ma casse, ma prime comment il y a ma casse. Il n'y a pas ma prime, mais il y a un problème, on peut retirer à 50 000 $. Et pour la monde, il y a toujours un billet quoi. Quand c'est pas toujours besoin de spiritualité la biso. Le biso, parce que nous, ceux qui m'ont le kangami et physique n'est pas aussi de l'autre côté. Quand la tine est en se trouve à la TV, on a martelé sur le macambo. Et biso déjà, tant que nous sommes le bela, et émission et que la mité dans le long il y a émission au Bolanda parce que Makambo Bolanda on y par ailleurs quand on a analyse sportive on va en télévision et majeur a des émissions et ça la makaté parce que Batu Bazali en mesure était à côté de sa batu vérité à côté de sa batu clé et si kawapi Batu la kangameli et ba dirigeant tout et aspect clair bon ça là na à mesure ya recourir na kati ya kolanda makambo babisaki biso na mokonzi ya suka mboka miso ya nzila baexpliquer mabobele mpona SVP baexpliquer mabobele mpona lopa et bien que te vos alumni bazo kosende so d'ailleurs qu'on a que tokomi na suka et to okene ko photo chité émission parce que makambo ezali ebele ya kosala et to rato la kibinote si j'ai to continuer yango il y a les sous pour décortiquer, pour analyser ensemble biso na bino talatina awa sika manaka na biso ya mokomolelo analyse sportive et pendisuka et bien que to faisait makambo pena sote kasi to sukisi awa to zangisa te to zangisa matondo pena na bato balandaki biso bino batélésspectateurs na biso balandaki biso to pesi bongo matondo mbote mingi na bandeko na biso balandi biso na mokomolelo fuma mvula makese chargé en implantation na kati ya mvula netudeti ya mokokoli to pesi mbote mingi sika bozali kilandi mangu takala kilandi matanga ya bana kilandi musiku ligne montana batusu sila mbote mingi na bino sika bozali ndeko vuvu makese Moïse Silu bambote mingi na bino et sans oublier na équipe technique mobimba mokomalo kambaki biso to bingo na bunzenga na kitoko boye liboso na bino et tout ça matondo na bete kwa le maisha bango na penza ba kabaki biso na itene ya 4 basonga na tata makaba basalaki na biso longo et kuna to monde bongo na itene ya montage tata timba les superlatives et bongo na kuma la 9 billions na régie finale et puis la production il y a avant télévision moko tambikoka moko ndondele botale ekenda bato tikala bato mbote mingi na bino et pona biso na bino tokotani mbala ya sima pona manaka ezali koya matondo mingi bozala scotché branché na kati ya avant télévision.